Bandeko le King Fally Ipupa po yokana penza na ba musicien ou bien chanteur ou bakokozane penza ba yokani bien pe batambole longo sans que Fally azana kanda chanteur wana to chanteuse azala pe na kanda ezali kaka la chanteuse Karine Mokonzi. Bandeko likambo nini boza calme bo chanze te bolandanga bandeko kaka mwa parti ya likambo na lobi olingo chanze okende tala mutu mosusu d'accord naza zoba me banda nazala zoba eske buzoba nanga ebomaka yo ekomisa kozoba ekokomisa zoba te yokanga ezalaka mpe malamu oyoka bato nyonso meme ntango botangaka liloba ya nkolo bolobaka meme bato maboma makambo balobaka ekokobikisa yo yokanga eza te na tie komba Karine Mokonzi po kaka nalobelaki mingi me nazoloba penza makambo ya bareconciliation ndenge esalami na wenge Jibe Mpiana Werason mpe bamisusu merci ndenge ondimi okontinue kolanda nga mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko le King Fally Ipupa ndenge toyokaka balobanaka te to baza na rando na Feregola chanteur na biso oyo aza na mongongo ya somo babetaka pe bien bon bamisu balobi ebongi bango pe bayokana me modele nga namonaka le King Fally Ipupa aza penza na kanda ya moto te eloko nde namonaka aza na posa azala na relation pe ya motu te na bato mwa ebele ba musicien congolais ou bien congolaise modele nga namonaka teke ayina ba musicien mais ayebi ke relation wana ekoko bebisa musique na ye bozo comprendre non parce que soki le King Fally Ipupa aza na bato ndenge azalaka na Gez Mawete ndenge azalaka na Robino etanke akangamaka na bango te me azalaka na bango tango azalaka na bango bomoni asalaki nini tango abeti Bercy ainvitaki bango babetaki pe bomoni ndenge ezalaka donc le King Fally Ipupa soko akangami na ba musicien presque nyonso surtout baninga na ye ya quartier latin o babeta na epoke na ye soko akangami na bango ekosenga asala bango pe lokola asalaki na Gez Mawete na Robino voire même plus bakokosenga ye 3 featuring bakokosenga ye pe basala tournoi alors bandeko bino bokoloba eza mabe te bazali bato amesana na bango bazalaki elongo non
eza bongo te bandeko. Ezali mabe. Pour le King Fally Ipupa, modèle aza na ba contrat na ye na ba producteur, modèle a répétaka, modèle amemaka succès musical na ye, akoko sala ba featuring pamba te ou bien réfléchir te, même na propre grande sœur na ye oazaka na Belgique. Jamais ata grande sœur na ye akomo yemba akoko sane featuring te. Po asala featuring faut vraiment makambo ebele epesa na idéologie ya musique na ye, na musala na ye azala na risque te. Po risque oyo ye amonaka biso tokomona ngo te, parce que biso te moto tokomisaki Fally akoma Fally oyo aza lelo, mutu oyo ye moko ezala aza na ba manager ya makasi, ba producteur ya makasi, ba relation ebele, me ye moto asali yango, mutu oyo ye. Yango wana soki nalobi Karine Mokonzi, parce que ata bino so batie na modèle na ebisi bino bapona mutu moko, chanteur moko to chanteuse bakoma siko a bon terme na le King Fally Ipupa. En tout cas, Karine Mokonzi kaka. Karine Mokonzi kaka muteko simba. Karine Mokonzi le King akokoloba bakende Bercy kobet abeti pe, ou bien Karine akokoloba na okenda nga te kende na yo. Pe Karine akotia mbamba te. O photo sala featuring tala tokoma ba pire loka moyen osala boye ponga pe musique mata changa loboko. Karine akoloba ngo te. Soki pe le King alobi na ye, Karine akosepela ou bien koloba erna ne kokite. Botala na makambo ya le King oye yaki, oya mama ya mwana ya bana na ye na poto. Bomonaki Karine ndenge azwaki yango au sérieux, a sacrifié même carrière musicale na ye oyo abandi na quartier latin epai le King Fally Ipupa uta epai ya le grand Mopao oyo abimisa aforma afula me bafula mate basuka lokola chambre hier to dingi etoboki. Kaka le King Fally Ipupa yende tango batie mupepe, on dirait azalaki deja na mupepe na ye, afulama akenda akoma musika. Alors Karine Mokonzi, la baronne ariska pe abebisa ti mukola lelo carrière musicale na ye likolo ya nani, likolo ya ye moko azalaki na posa a sauver molimo ya Fally, mutu oyo ya lingaka mingi. Po Karine modèle alingaka Fally, babinemi na ye basi ba explika, batu bavanda na ye si baloba, ezali na limite te. Bo comprendre tina na lobi sikoyo chanteuse oyo akokozala entre ba chanteuse na ba chanteur oyo le King akokozala bien, pe le King akosentir bien ezali Karine Mokonzi. Modèle nazoloba boye, le King bisika za soki bopesi ye video nanga to atali yango akoloba obilobela mutango azalaka na mboka wana na kende otango na ye na quartier latin. Ah, ye wana muta Soleil oyo apesaki valise ya bitendi ya bilamba
ambo ezaki ya yebe mtapia kina jikape ba jaquette à cuir ba kuranta ezaki ye ambo oui ezangai le king mais awa nazolobela le passé te nazolobela le présent Karine Mokonzi oui yo na ye ok yo na ye c'est bon yo na ye tokos de pourquoi pas tokos 3 ou bien tokos Mokonzi bandeko nakanisa bozo comprendre nga bawera basangani na bajibe mais en tout cas mingi bazali pessimiste boza penza sirite makambo ekokende bien eloko ezopesa bino espoir bakoyembela bino banzembo oya kala bakolakisa bino wenge oya kala mais ekozala bajibe ya kala te bawera ya kala te ekozala bawera bajibe Blaise Bula bato wana nyonso balema kaba oyo bapanzana bazwana makambo bakangama binemi babongisa bazongana bakabwana batya bala terre ndembo na se orie mpe balokota ndembo yango bango moko me balokoteli bango ndembo bapesi bango babeta lisusu match sikoyo na age bien sûr bazali bavétéran ata moke te baza toujours na lire ya bamusicien baza toujours na makasi ya kobeta miziki ti bokoko baza toujours na force ya kocreye komema miziki na niveau oyo nano bamema te mais sikoyo kosangana entre bango en tout cas na bablessure oyo esila misusu esila te batya kaka mabele moko likolo ekangango misusu blessure ekangamaka efungwamaka en tout cas bandeko nayebi te po basala nini ndenge basangani mais soki ezali temporaire mpo na likambo moko boye alors ekokende nango bien mais soki ezali en long terme en tout cas ngai nakosouhaite bakabwanaka libela mbangu mais mpo na le king na Fally na le king Fally na Karine Mokonzi la baronne bango erango oyo bakangama nayebi le king aza na level ya musika côté expérience ya musique Karine mpe aza musika icône ndenge wana te le king pere bapeti eka eviki kuli napesi yo mbote yo kuna olobi papa robo olobi kaka bien me komitongisa te tant ezali nyonso na maboko na yo bokodebatre likambo yango na ye moko madame na yo Karine Kikuli Mokonzi la baronne Mama YouTube. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Na mona za na
chaîne de ça qui topo. Il y a boss de JP qui a mata et boss de boss il y a ni à danger. Donc on va dans la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss de boss il y a ni à danger. Donc on va dans la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss de boss il y a ni à danger. Donc on va dans la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.